Ututondele tata wasambulwa wasa Malongi mumapila yai Ututondele tata wasambulwa Malongi mumapila yai Tata kakugeka Tata nzapa Tata kakugeka Onyashungu Tata kakugeka Maweja langila Tata kakugeka Mungu baba Tata kakugeka Mungu tulendo Tata kakugeka Papa wamba Tata kakugeka Nakongo mongali Tata kakugeka Taranzamia Tata kakugeka Abiji mukulu Tata kakugeka Tatanza komba Tata kakugeka. Voilà bandeko balande to zoko bakaka toujours na interview na biso bomoni to zalena papa kanza na cimetière siko tozana ye esika oyo tokokabola mwaji mwa lisolo ya suka yango mwa to lekisa ye ezate fo to solane kuna tozwaki ye malamu te. Papa kanza mbote lisusu mbote papa kanza yo vandino mingi na poto oya akakotala biso na Afrika lingomba okuti yango lolenge okuteli yango ezotambola nango malamu soki lelo batuniyo na nyonso oyo po eza première expérience ya pasi oyo lingomba alekisi conseil ekoki kozala nini pona nanu lingomba? Ah oui, pona nanu lingomba papa d'abord un photo vendre pour solo d'abord et le quoi le bosso pour tout ça la yango wana parce que moto moko s'attendait que voilà papa wa samola otika biso donc il faut qu'on vende bandeko surtout ya awa. Hein, pour mère les alliés à l'église mettre au bien en français pour limbi ça pour biso ils à l'église donc ils l'ont mère voilà les awa faut qu'on vende na bande faut qu'on solo là ils l'ont na banane pour le moment yango wana tu ko bande ko mususu ba bisi biso ke réponse na bino zo la kaka nzambe akotinda mutu nzambe akopesa message na mutu siko bokolo yeba message ya lokuta na message ya solo ndengeni. Papa yana na ko répondre aux alliés au moni tozalaka na wasambulwa mesana ko te biso mi ke totambula ndenge ya vérité ya ndenge ya mensonge te hein papa o ya nzambe yeba na nzambe papa na kanisi soso abotaka soso j'aimerais ko soto abota même ezaka impossible ça la mate ya malamu ata moko te me batumi ko yeba te ko yeba kaka peut-être pe limbisanga bona nite ko zala pe papa mu kate yemoko ko zape mona kitu ali ba solo tikoyo mais eko zala pe mutu ayena no a improviser pour Monique Kishasa tout est possible de voilà mutu moko s'improviser lobi bon ndenga na zaboye na butu na mona ki balaki singa boye ayepe na moi des témoins na yepe balobi biso pe na ndenge na biso balaki saki biso bokozwa yena no bocheye wana a détruire nanu lingomba bongo boya hotela soki eza ya solo to eza ya lokuta ya nona ko ya nole ya no moko ezali papa wa sambola lobaka eloko moko na émission na hote émission moko sala kala alobaka ye batindaka ye na Mvulusi Kimbangu po asala Mvulusi Kimbangu alobaka na ye salela nzabi pongo to lendo ndenga na sayela kaye alobaka eloko mbala lobino na kendaka na émission moko bona lobaka boye soki Mvulusi Kimbangu atindaka moto mibali na ndeur na ngai atombolaka liboko bingai na salo sambo mais na 50 ans RTNC balekisa ngai na émission na loba yango aleka pété mais na ba émission moso asalaka na ba to benga ba YouTube ba youtubeur alobaka yango mingi alobaka ino voilà oyo soki nazali en dehors nanga soki nani Mvulusi Kimbangu atindaki moto moso na ba papa na yebaki te ko tozala mibale mais ti lelo to mona zalaka yemoko ti akei azala yemoko lelo oyo soki mususu aye ce n'est pas grave mais na limite ozala ko la wasambula peut-être ozala plus que wasambulu mais akozala jamais le ko la wasambulu parce que papa kei lobi to kozala pe muso obotama mais ngana yibi peut-être ozala ka mingi papa muika charge wana bande ko pardo botika ngai charge wana na kokate na ko répondre papa limbisa ngai charge wana zolo bana bande côté ezali nde nzambi pour continuer bien ngimbangu keba onde comment on fait ça wana sana voilà voilà papa mais à constat photo lo bango kaka constat to sali bato ebele balobelaka Kimbangu
bato ebele balobelaka bokoko bato ebele balobelaka makambo ebele parmi ba valeur oyo papa wa Sambula bande ko défendre bango pe babana o défendre bango pe balobela yango. Mais du coup totali na matanga papa wa Sambula mutu moko te a se pointer ezali bato akinto adiki basolo bozana barankine awa ubi. Oui, na répondre au papa. Na clair hein. Na clair na ye mutu moko ya bagi na roya na accès na ye vraiment brusque. Na bano na autorisation à 20h. Donc il fait que na salle démarche à billet na ba 1h 2h ti na 3h na billet d'avion. Le lendemain na du vol. Na moni awa na ko mona pe na bandeko. Vraiment. Donc na yebité pour organisation mingi avec bandeko bazaki mieux placé hein bandeko ya awa ya Congo. De basala ki yango. Mais vraiment koyeba bandeko mosusu boye na yebité. Na ko mona kaka tala titre na morgue tout ça ba chemin na yo vraiment na yebité. Na yebité peut-être bazio empêchement peut-être boya tout na yebité. Vraiment na kolinga te na condamner pe bango te non. Peut-être ba yebité. Si côté yo wuti na poto. Poto zandenge toza boye toza na ba image ya poto. Toza rappelé na ba image ya Kinshasa. Mais côté to wuti na poto, côté yo wuti na poto o yebi organisation Silence Radio. Tomoni ba image moko te tomoni manifestation moko te pona wana ngana zoloba. Donc manifestation moko te salemi pona ko rendre hommage na papa wa Sambula bazozela nano yo uta awokende na ba image kuna ou bien ndengeni. Non, na oloba boye. Nazara bandeko na ebite so baza ti na tango to so na yo baza na mabele ou bien batelemaki déjà. Bazala ki ya kovanda. Papa bakunde lelo ba misu basangana ki hier mokolo ya vendredi hier ba ipa ya ndeko moko. Bazala ki ba ensemble na biso. Bazala ki ensemble na biso papa nanga. Bon biso mingi to sala ba yebi ka biso bonzambe yebi ozana papa no wa Sambulwa. Ba image za la mingi te. To sala mingi ya c'est papa vraiment. Pour ya likolo nde yango ba image wana bato basepela na yango. Mais biso to sala mingi na c'est sans image yango ezala malamu en fait quoi. Na sens wana. Voilà, ozali na Kinshasa, ozape parmi bakambi oza na mot à dire ozali oyoyo ozali. Na ko sillonner Kinshasa po ozwi mwa temps ya ko okutana na bandeko. Nini oyo e attiré yo esepelisi okoki komema na côté yo wuti et puis nini oyo okoki ko conseiller pona ba oyo batikali awa po bakolanda yo. Bon d'abord na bakisi susu na ye na sala deuxième jour yango lelo. Donc on a ça dans nos frères en fait. Na frère en tout cas na bimi mate ngai susi nga zalaki tout ça là-bas pa bandeko basuka ipona démarche à papa tous ensemble et tout na papa tina pa ya kovanda. Na ligne de demain et puis sur total makambo en tout cas ko bimana nte. Et puis ko vanda na bandeko to so lan tout ça mo rare. Nazaki peut-être na président tous ala ki na ye na bandeko mi balimisa tout za na bango tout le temps pour nous sala ba démarche il fallait tout ça là. Donc on a ça soit. Tout kinenano papa wa Sambulwa pona yo soki to lobi to pesa ye po chacun de nous azana considération a pesa ka moto. Papa wa Sambulwa e pa na yo abandeko azo reflecter nini ou bien valeur nini ou bien ozo joyer ndenge nini. Bon, na lo bailo moko. Oui, papa wa Sambulwa asala ga mission mo sala kana yo. Alobaka bino nazana batu mbale oto so to sekana bango mingi. Ezali papa Lema na papa Kanza. Ya solo. Papa wa Sambulwa moni makamune na biso amoni makamune surtout na papa Lema black te. Na ndenge ya black te na yebi pourquoi comment. Ezalaki ba reproche mo ba anozo ba reproche na biso. Wana vraiment na lobi ya solo. Papa Lema pa azali ayibi. Yaki makamune mo na toza d'accord na ngote par rapport ya niveau papa Lema zaki na ngo na no tikla ye na bi papa yo so na papa. Vraiment na no ko ba retour bien. Que papa Kanza papa non na ko bengete mikolo pas comprendre na silikili ça c'est vrai. Azalaki mutu. Mais des fois pe ba reproche zaki mingi. Mais to no ke nega ndengo wana. Bon d'une autre part aussi nazali pasa wa Sambulwa. To benga na mapasa. To benga na mapasa. Ya c'est en fait ya yibi. To za makamwa pe prendre ngi moko. Poza mwana suka ngapi mwana suka. Na 4 ngapi na 4. Donc to za la lokolo ba mapasa. Vraiment. Oyo aseki nga na seki donc to bana ya ki passe. Donc to no seka te ya mingi. Pe na ya place moko boye. Na niveau ba reproche kaka ezali mona des fois tant ça émission na yabino
comment yoko zala mwana ya papa no molimo benga été minga no bwakela ngai pourquoi parce que na no silikela ye peut-être mona sali mo erreur moko boye ba pesa kombo samba olongwa pour yé soko yé akutsoka na nzela donc il fait que lokola bande ko zala toujours na ba raison na ye bon ya mona so sali miso comment mwana nanga mwana molimo abingote pendant une semaine 2 semaines na sens wana mais vraiment c'était pas dans le mauvais sens et na ninga bien matondo papa Kanza na yebiki ozali mo ba jour ozali awa okomeka koyamba yamba biso poto meka kosola pol likambo papa wasambula toko ko sisa ngona mokolo moko ya solo papa na nayebi na tondo papa promesate on ensemble utondele tata wasambulwa wasa malongi mumapila yai utondele tata wasambulwa malongi mumapila yai tata kakugeka